Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape te so kuta nango check au Vandi. Oui, malamu na retro mokula lelo balanzi ya magazine Kinshasa na biso. Oizo le mbate comme mela bino ba vraie réalité ya ville Kinshasa. Lundi tulakisa kibino est-ce que za malamu na mwasi ya libala kokenda kosenga mungu a pilipili ndembe pa ba voisin. Lelo ekoma mwana mwasi nyonso na kati ya ndaku il faut azala na biloko nyonso ya cuisine. Soki pe par exemple mungu esili, pilipili esili, tango ozokende wenze basombaka kasi ba misusu bazalaka na comportement wana te musala na ye kokende kosenga biloko ya mike na bandaku ya bavoisine. Boyoka ndenge bandeko basi ba réagir. Pour le comportement neza mabe. Pour moi si tanga okende wende sala programme nyonso pour na wende na ye. Moi si tanga kota wende yo ka liboso moi sa préférer na mungwa eza almet pe na pilipili na ye. Po biloko wana benda barankini partout ba batu. Yoko osenga kesa pa voisin le komi ko swana na pesa ka ba mona sala ka eboy. Na comportement to tika biso ba basta ngo sala wende fo yeba ko pona biloko nao o somi mungwa na o somi almet no somi pilipili na vandi na posta la yo moko. Comportement na eza mabe. Watanga maza mwasi tango osala wenze kobosa na mungu ate kobosa na pilipili te mwasi azala bisenga senga te mungu ape basenga ngona ndako ya mutu te po ebotaka makambo ebele lelo kesenga mungu aboye botelo problème o alobaki asalaki boye mwasi mungu eza 50 francs 100 francs bosani osengi osombi mungu na enfisa te ya 100 francs otie na ndako soit osombi ata sakombi na yo otie na ndako olambela malembe le comportement kosenga na bandako batu eza déjà mabe makasi. Bon comportement vraiment eza vraiment kitoko ata mukete. Parce que mukile comme ni makambo ebele. So ke sala wenze. Ata kutu mbongo eza donc ata mbongo eza montagne ata 100 francs. Ata 50 francs c'est mieux to soma ki oke lelo ke senga pa ba voisin. Lelo ke senga pa ba voisin kitoko te jena makasi vraiment. Bon conseil on pesa bango batika. Batika vraiment so ata mo mbongo emonani ata mo asa komba mo china ndako. Kitoko te mo almetse ata pake so enda masuni fendi mo pas mbongo. Bozi bakeli mettre sumba tia même si pilipili kitoko te. Comportement wana mususu ezali neti bisika ya wuti na libota mususu ezali ake wenze asombi biloko mbongo ya mungu na pilipili ezate mususu ezali volonté ayebi kaka chaque fois nakenezwa ngapa mama faida mabeti nakenezwa mungu yango wana ezala ndenge wana kasi pona biso ba mama ndengo moninga boy mungu nanga pilipili nanga ndenge na sombi biloko ezali kasi ba mususu ndenge ba mesana na bango ya kosenga mungwa ya kosenga pilipili pa baninga ne waneza comportement mabe. Mama ezaleli ya kosenga mungwa pilipili litungulu epai ya batu misusu eza malamu te esengeli osombaka biloko na yo nyonso polobi ekoma ya koswana te po kosenga boye ekotisaka baranki na kati ya lupango. Mama changer comportement yeba ki responsabilité na yo ya kosombaka biloko ya mike sino te ekokoma likambo mosusu. Kinshasa eleki partout.
mokolo ya mardi tolakisaki bino phénomène gigolo o ba jeune garçon bakoma nango kobima na ba mama mikolo. Est-ce que eza vraiment malamu? Kinshasa makambu ba jeune garçon bakoma na système ya kobima na ba mama mikolo ata soki azana petite chérie na ye pembeni. Système wana ya ba gigolo ekomi makasi pe ba jeune garçon mingi bakomi détourné na bonne voie. C'est-à-dire alukaka lisusu te ndenge bamibali esengeli baluka ye akoma na ye kaka mutu ya pongi na bapoudre na pokwa ye wana ake kokoma bebe epai ya mama koko na ye. Ils ont d'abord nos passes. Comme tu vois, jeune garçon, madame maman, elle m'a déçu vie. Zambali ngabilo bongotin, elle sombe, elle peut pêcher ma casse vers Dieu. Et ça m'a bé magas, pour ça maman botio. Eh, ozo gene ko bimanaye, et ça m'a bé magas. Éviter azo landa nenge ba chef mana ba papa to nenge nini. Loire azo zone sa revanche. Mais ngapo nanga et ça m'a bé magas. Na biso bana ba mikolo yo, tozana sonité. Tozo sala makambo moko boye, mutu azoyeba ke eloko azosala eza mabe te. Bango bazoyeba te. Yo oza mwana muke. Okende koluka mwana mama ya mukolo. Epa na ye okozwa nini? Eloko okozwa epa na ye eza te. Luka mwana ya age na yo okende kobala. Na ba mama mikolo bazaka bazana soni te. Yo ozoyeba ke oza mwana muke me ozokende kolinga mwana muke. Bolingo esengelaka evarie pe na ba age. Kobimana mama mukolo batu bakoma komona ngo ekoma ndeti esengo moko me eza esengo te. Po mama mukolo aleki déjà génération na yo. Atika sous na génération na yo te. Nazo pe sa partie thèse nan. Et cause ala bien pa ba oyo ba fainéant ba ekoma kozwa mama moko boye po asungaka ye asombela ke jean asombela ke nini loka mama mushina. Mais cause ala mabe po tant azo sala bongo maman wana azo bénéficier na énergie na ye. Ya azana trop jeune, maman déjà kei. Tant bozo sala bozo sangisa banzoto wana maman azo bénéficier na énergie, mobali kuna au moins après certain âge, olembi et puis comme ofani. Deuxième partie nanga na kolobela, nazo pesa ndeti kaka conseil. Et ça vraiment bien tepo na ngai, mwana mukia ke nokobima na mama mukolo. Mama mukolo azana âge na ye na génération na ye, faut akende bango na bango basala bolinga génération na bango. Pour na jeune, il n'est jamais trop tard. Ceux qui osent na posa mwasi, au concentrer ta na yo, ba jeune fille baza ebele, basi baza na nzela okolinga pe okokaka kozwa mwasi no kobala. En tout cas pour nanga naza pour te naza contre eloko wana. Ndeko mibali boyoki kobima na ba mama mikolo eza malamu te, misusu bakomisa ba mama mikolo business na bango. Po ayebi ye asombelaka ye iPhone, ye asombelaka ye pantalon, ye aliesaka ye. Mais oyebi te nini oyo yo ozo perdre tango ozo bimana mama mukolo. Mama nyonso aza mama, aza likangu na yo te to shida na yo te. Bino pe ba mama botika bana ya batu ya mike, mibali na bino bazana bandaku. Oyo ozo luka pa mwana muke na ndaku ezali. Kinshasa eleki partout. Mokolo mercredi tolakisaki bino ndenge ba mariage précoce ekoma nango normal pe ebele na ville ya Kinshasa. Tolakisaki bino pe est-ce que mobali soki ozoswana na mwasi na yo il faut finga mama bokilo. Baboti mingi bakoma kotika bana na bango ya basi bakende mabala pendant que banango bayebi kosala soin ya nzoto na bango te kolamba kutu mawa soki mobali yake musala na sima ye akei malewa kosomba biloko soki mobali ya ye a servir ye lokola yende alambaki yango donc immature makasi kasi okomona ba parents batiki ye kaka bongo olie asunga mobali ekomi kopesa mobali na ye pasi. Soki mwana akoki libala te akokende te po eloko ya liboso mobali tango abalaka mwasi po aya kozala na kadrema ya bien ata mobali ake mosala ayebike mwasi nanga aza na ndako na okuta bilamba propre biloko ya ndako propre tango mpe nazokoma mwasi mpe akotielanga mai na okende sukola akotielanga biloko na kolia mais soki mwasi ya bongo aza bien mais soki oyo azokoka te anasaka sifa bapara na ye po azokoka te saka tina bino bolia biloko ya batu eza te il faut bozongisa ye bokende opesa ye bakosei problème ya bana
o bazokende na ndako ya mabala nanu bayebi pena te ndenge bavivaka na mabala. Faute eza nde ya bamama na bango. Faute eza nde ya bamama. Parce que c'est la maman qui peut éduquer la fille. Hein? Oyo akoki kolakisa ye ke na libala bazosala boye. Et puis yo moko tango yebi ke mwana na yo akomi na âge oyo akokende libala. Donc il faut kolakisaka ye ndenge nini balambaka soso, ndenge nini balambaka matembele ki ya bien, ndenge nini ba repasaka chemise à mobali. Donc il faut maman entraîner fille na ye avant l'heure. Donc wana ezali musala ya mama et que soki mwana akei na libala ke sala échec wana ezali nde na mutu ya mama na ye. Biso na bamboka tozomona mama azokomisa mwana mwasi lokola camarade na ye. Oyoki? Donc ami na ye vraiment. Tongo poka baza na ye. Ado azolakise makambo nyonso andako. Et on est tozomona ke basi mboka baza différent na basi musu tozomona par rapport à baville. Awa na ville tozomona mama azokomisa mwana na ye ya mwasi. Donc lokola neti vraiment nakoloba nini donc mopaya ye kotala ye atali mbala moko akei. Moyen pas vanda basolola masolo akaji kete mwana na ngai na kata ndako awa ezalaka boye ezati. Ozoyoka yango nde bana wana sikota bazokene siko na banini wana bana mike bakei azangi moyen kosunga mobali na kata ndako ayebi nini ko repasser la mate ayebi ko sokola te même ata kolamba ayebi yango nazomona mabale ebele mingi mwana akei 2 jours 3 jours libala wana ekufi. Ereza bangote ereza ba parents. Ba parents nde bazosala biloko wana po basa na bala na bongo. Et puis là mwasi ayeba kolamba à partir ndako na bango. Maman la sait que balamba boye, basala boye na boye. Et puis mwasi faut akola. Tant que mwasi akola ko idée mo boya tana ko libala sa maîtrise ya kolamba le mobali, ara passer mo bilamba boye na boye. Mais moi mo ke boye, papa le ka boye. Ou bien bazemsie ou bien ndeni. Donc mon mikolo yo donc toko rater vraiment. Ndeko na ngai ya mwasi soki omiyebi ke oyebi na yo nanu makambo etali libala te komeka kowelela kobala te yekola malamu pembeni ya maman bamama mpe bino bosengeli kolakisa bana na bino kolamba kobongisa nzoto kobongisa ndaku mpe bilamba ya mobali po lobi mobali azongisa ye na ndaku te. Kinshasa eleki partout. Na kati ya bandako ya mabala makambo etonda ebele mibali misusu bazalaka na respect ata mukiete epai ya baboti ya mwasi na ye soki aza na matata aswata aswani na mwasi na ye akobanda kofinga babokilo na ye on dirait kutu azande na problème na bango surtout soki bokilo na ye afandaka na ndako na ye ata respect ya mukie ezalaka te. Makambo ya concernant mwasi na mobali okauso baswani eyaka mamoke so akatika entre bango mibali. Et comme il m'a jamais dit et surtout aussi je l'obéis concernant que moi c'est mon bal ils sont bassoani ba finga ba para c'est pas bon et ça qui apparemment nous sommes c'est que ceux à mon bal mutabana c'est que ça faute c'est ba para na ye ni ba éduquer ma beke comme niveau que sont bassoani moi si afinga ba para moi si donc et ça bien concernant komi pesa ko pesa bango te do biso nyonso c'est que ngapena na kati conseil domi pesa biso na biso ba mibali surtout so na basi na biso na kuto la kana na temps ya kofinga ba para ya basi na biso te c'est pas bon mobali comme ngai o yabiki asala ba mambo wana atika et surtout ntanga atika kofinga ba mabo kilo eza bien te na pesi ba jeune na pesi ba yaya na pesi ba vie na pesi ba para o basala bongo na basi na bango vraiment batika c'est pas bon makambo yona mwasi à quoi sert mabo kilo c'est pas beaucoup kota na kati par exemple makambo des personnes Moutou soit bien éduqué. Éducation où tu as parti, il y a aux amants qui na parlé, aux éducation soit bien éduqué. À quoi c'est un soit na yo? Au lieu que na lo bagana yo na ko mafinga maman bien. C'est maman bien de sala makamwana ou bien ba parents ne ba sala makamwana. Pona nga ya propriété ko finga ba bokilo ba pa bokilo na makambo e concerné bien mi balé. Et en sens té. Ba blo musupo photo e bara. Ah. Ndo à cause comme bana ndimite mobala ko finga vraiment ma bokilo. Bon, le souvent, moi, ma caractère bassi, ah, bassi dans ma caractère, moi, bizarre, dans ma caractère, moi, c'est au monde, donc à pousser mon bal toujours à ça ma bille. Moi, c'est au monde, donc il y a un monde, ceux qui m'ont baldi, quand les kimingi, à comment bouger, donc à comment se simba,
bodo ba intime ya mwasi ba mabokilo bandeko na ye makambo ebele ba discussion wana donc koza ba makambo nyonso ezaka mwasi comprendre ba mabokilo ba koza ba wana problème te mais mwasi soki aza ba caractère mabe omona mobali akoma tina ba niveau wana mais ngelo bateki na encourager mibali non c'est mauvais. Papa bomeka nanu ko changer ba comportement na bino. Mama ya mwasi na yo aza lokola mama na yo. Ko finga ka ba bokilo eza vraiment propreté. Soki olingi mwasi ye ba pe ko respecter ba boti na ye, bandeko na ye. Ba maman pe bino bo bongisa bizaleli na bino po ba boti na bino ba finga makate pa ya mibali. Kinshasa eleki partout. Pe je dis to la kisa kibino est-ce que ça malamu na ba parents ko swana kana miso ya bana pe ko lobana ka busalite na bino na miso ya bana to la kisa kibino pe système ba jeune fille ba jeune garçon ba koma na ngo ya ko lata na kabilamba est-ce que ça malamu na ba couple misusu to na ba famille misusu soki problème eza okoyeba te kasi na ba couple ebele koma nango normal ba parents ko swanaka pe ko finganaka liboso ya bana kolobanaka ba injure na bango ba salite na bango devant bana bazo kata sonité quelques parents oyo tokutanaki na bango balobi boye ba couple o ba finga na devant bana eza bien te soki likambu ba sololi entre maman na papa na chambre bana bayoka te loko ngana opesa conseil na ba couple o ba finga na bosa bana éducation ebe banda na kati ndako oh so ngana swana mwasi ngana donc na miso bana ko beta e non eza bien te surtout ba mama baluka kango na makasi au mona biso papa toza moi réserve pour l'éducation bana mais ba mama surtout bote ba mama ya ko mona bimiselo mo boye pesi pere kanda mais to melaka mama se bana ba problème chambre ba sala ngo po encourager makamyo na kati ya chambre jamais makamyo se ko le kabino papa ya mama bana bayoka eza malamu te wana bobe bis éducation ya bana au conseil na kopesa ba parents o basala biloko ya bongo esingeli kotika soki yo mama ozwi papa na problème na chambre bokofanda lobi papa chéri na ngai tala likambo boyi na sepelaki te na ntango wana ye pa koyoka yo soki osenga pardon kosenga monsieur na miso ya bana ebebisaka éducation ya bana. Tout d'abord eza problème éducation omoni papa oyo mwana oyo akoli bien ntango akoli na niveau tanga kobala akozala pe bien encadré pe éducation wana ekobema eti na ndako na ye po abokola bana na ye bien koswana entre papa na mama ezodépendre na éducation moto akoli nango na ndako na bango soki papa akolaka na ndako mama betaka papa na bango eza mentalité oyo akoli nango mpa na bango mais koswana entre papa na mama ezalaka na kati ya chambre non devant bana conseil de kopesa bango en tout cas bacouple oyo bobalana boza na bana koswana ya papa na mama ezalaka na chambre ezalaka na salon te ezalaka mpe devant bana te papa na mama soki eza lisolo soki eza discussion soki eza projet basalaka projet na miso ya bana te epuis baswanaka liboso ya bana te babundaka mpe liboso ya bana te papa na mama makambo esilaka na kati ya chambre. Baparents boyoki koswana pe kodiscuter entre bino ekomaka nango kasi devant bana eza malamu te surtout kolobana ka busalite banjir na bino liboso ya bana ekosunga bango te surtout bana wana soki bazana numike po oyo bozosala devant bango ekoriske bango pe bakoma kosala yango na bafoyer na bango na futur ekozala malamu soki problème eza entre bino bokota na chambre bodiscuter entre mwasi na mobali bana kutu ba remarquer te ke eloko eza na ndako bongo ekosunga foyer na bino etambola malamu ya kobongisa yango yo Kinshasa eleki partout. Na Kinshasa système ya kolata na ka bilamba to ko defaka bilamba ekoma nango normal na ba jeune kinois misusu kutu basalela yango staff mobimba okomona mutu awuti na commune mususu aye na commune mususu kozwa ketch pantalon talon na commune mususu po bamona ye ke yende aza à la mode mais quelques jeunes tokutanaki na bango ba réagir boye omoni motoki ya nzoto ya moninga soki ozwi obakisi likolo na yo eza lokola ozomipesa maladi soki asukolaki totambolaka poussière ezali motoki na ye mpe ezali
omoni neti lelo toza na corona balobi so ya pamba ezozwa yo epesi maladi bongo motoki ndenge moko bon kosenga na bilamba omoni na bana basi balingi kolula mingi ntango amoni moningani akangisi kabelo ye mpe aza na posa atia kabelo wana le temps azozwa mbongo te mpo baparent mpo misala ezalaka lisusu te abimi libanda bandi kosala kindumba biso baparent tomeka kozwa nano charge wana ya koedike bana oyo ya biso avant koedike bango biso baparent tochange nano comportement na biso moko tochange nde tokoyeba koedike bana kolata na bilamba nakoloba façon nini ke eza na mabe eza na mabe pa moto oyo oyebi kaka bomonana kaka boye kindeki camarade mais tendance na ye place avandi na place yo vivandaka boya na nde mao te elamba soko opesa mpe elamba pa bien te mpo ngai namona daya de vie balongwana motu bilamba na nzela mpo akodefa bajaponais elamba na ye motu mosu adefaki akozwa sopa moninga mais mokolo lamba amoni elamba abotolie na nzela soni bato batondi elamba mabe mais lobake na par rapport na koloba nao nde nini elamba ya assassin lobaki motu nde ke akabeli okabela be te masana moi kendi ake ya na minute oke okemba nzwa mazo loko oyo waya mabe mais soka mso ke pe par rapport ni mama mboka muso pa kozanga elamba mais po avi to vivre bien te pour na mboka na ndenga conseil na kopesa bundaka nde na vie yo moko uluka mbongo osala par rapport ke uluka moya kosomba eloko osala boye jeune fille jeune garçon boyoki bavi ya bandeko ndenge balobi kolata na bilamba eza malamu te po eza na baconséquence ebele bamaladi misusu eyaka kaka na nzela ya kolatanaka to kodefaka biloko ya bato surtout na pandémie oyo ekoteli biso na mboka keba okoriske oyo kozwa corona pamba likolo ya kozwaka biloko ya bato luka moyen osomba ya yo tolata kaka oyo oza nango po bilula ekomema yo na liwa pamba oyebi motema ya bato oyo ozolatana na bango bilamba te okoriske à la longue ememela yo ba problème ebele onokondoki Kinshasa eleki partout. Vendredi toponeli bino élément oyo est-ce que ça malamu na homme marié kolongola ka alliance na ye na musapi Kinshasa oyo makambo ebele mibali ebele tomonaka na nzela basusu na ba alliance na misapi mususu pe abala kasi soki abimi kaka libanda ya ndako na ye bosa na ye okoyeba kutu teke abala po kolongola alliance na musapi abombi identité musala na ye nini ko déranger basi pe akokosa bango ke aza célibataire nzoka atiki mère na bana na palais ezali tangu yo mobali olati pete ezali lokolo osali alliance wana yo osali yango na mwasi na yo tangu yo ozolongola alliance oza kosala disons mobulu po ozobima deja libanda oza kofungola porte na diable akota na ndako na yo alors mobali oyo alongolaka alliance aza mobali ya malamu te soki bizaki obali olongola alliance mpo na nini olongola normalement eza normal te mobali abali alongola alliance na loboko na efota na alliance nayo laki oui oza marié eza sini ya responsabilité ozwi mwasi nobakeke okite pamine ozwi mwasi mpo ozala esika moko mpo ozala fidèle soki ozolongola se oza fidèle na mwasi na tobala mpo na nini yango bon libala mpe eza kaka alliance te libala ezalaka bato mibale ntango bokutani bose mettre d'accord alliance eza symbole lolonge toyebaka identité ya mwana classe na uniforme na ye c'est que moto mpo aza marié alliance eza identité na ye e soki obaluki na nsima mokongo ozolongola alliance na yo eza vraiment malamu te soki yo mobali olongoli alliance omoni yango normal lobi to lobi okuna mwasi no mpe akolongola alliance omoni yango mabe c'est que oyo yo olingi basalela yo te yo mpe kosalela yango moninga te donc na mobali na mwasi oyo alongolaka alliance vraiment ngai nakopesa conseil batika kolongola yango pour ezala malam pour foyer ezala malam parce que ceux qui moi ça découvrir que mobali alongola alliance quelque part akokoma déjà la ba doute na yo et bolingo ezala na ba doute eza bolingo etongaka lisusu te mais ebukanaka c'est que on a kopesa conseil ça que oza marié tikala marié olata alliance ezala na alliance eza uniforme bato ba reconnaître que
ozalaka marié. Donc tant to bala que la sabio que non muto na ndimi na suki na ye. Donc net nga mos na nganda na bien ma terminus. C'est na clôture na ye na ko linga so mos so libanda te. Po ye déjà pesa nga nyos na tonda ka pa na ye. Mais ce comment yo fait kolongola ka alliance des signe moko mabe. Mais ce ko balo bali ya libela te. Boko kolongola alliance alors mo bala ngwa za hypocrite alinga mos na te. Soko lingi mwasi po mwasi muso alinga yo soko la tika alliance ko linga yo te. Mais tant que alors à mobile moko mobulu akene ko loka ke okosaka o na ba na nute. Mais tant que soko bali alors tu fais ça na yo. Ba papa na ngai akti oyo ya kolongola ka ano na musapi eza lisumu munene na misu ya Nzambe po yo na mwasi na yo tango balanaki bosala alliance mobimba liboso ya Nzambe. Otiki mwasi na yo na ndaku pe libanda obongwani célibataire ndeko mwasi soki atieli yo ba genou na se Nzambe akopinir yo tango balaki ba forçaki yo te ezalaki décision pe choix na yo moko yango papa keba mukolo mususu okokutana na mwasi ya mutema mabe likolo ya kolongolaka alliance na musapi akoyiba yo pe ateki yango okozanga même explication ya kopesa mama na ndaku papa tika hypocrisie. Kinshasa et l'équipe partout. Samedi tolakisa kibino est-ce que mwana mobali soki olingo pesa mama na yo mbongo il faut eleka kaka na nzela ya mwasi na yo. Vie de couple etonda na makambo ebele ba papa mususu bazalaka na habitude ya kopesa mbongo ya mama na ye na maboko ya mwasi. Soki mama na ye aye kotala bango na esika apesa ye mbongo mbala moko akozwa yango alekisi yango na nzela ya mwasi na ye juste po akolisa intimité entre mama na ye na mwasi na ye. Kasi mobali mususu pe alingaka na ye kotika mbongo ya mama na ye epai ya mwasi te. C'est ma maman quand même. Eza ata kendo pesa mwasi te wana eza lokola nazobanga mwasi to pona sa likambo fona tuna kaka envie ya mwasi c'est pas possible. Ça peut se faire na kosala ngo na présence na ye tout comme ça ne peut pas se faire parce que c'est moi le chef de la maison. Na kotike la ye apesa mama tonga moko na koboya na lobi kenga moko nazo pesa mama ça ne dérange pas. Kotike la mwasi mbongo ke soki mama alingi a déplacer au pesa ye wana eza mabete. Il y a différence. Il y a kosenga mwasi ke na pesa mama ou bien na pesa mama te. Mais yo moko bimisi mbongo. Lokolo ozaki mwa rapide peut-être ya kokende musala otikeli mwasi lobi peselanga mama wana osengi ete. Différence eza entre biloko mibale wana. Wana otikeli oyebisi ke non peselanga mama lokola zo voyager nga naza na temps ya kokutana na mama te. Wana osengi accord repas mwasi na ote. Bon, oyebi mwasi pe moko tokoloba aza yo quand même. Boza déjà bon moko parce que Bible elobi yango boza déjà bon moko. Sikoyo ça dépend sikoyo na mitema ya basi. Mwasi mususu kotikele sa 50 000 francs, akati 50 000 francs, apesi mama na yo 100 000 francs. En disant que moi na yo atiki 100 000 francs. Wana jugement vraiment eza tout ce pas na ngai te wana ako s'engager dans Nzambe c'est ça. Jamais olivanzela na monga mona opesa ina maboko. Tout comme na opesa pe moi, na opesa pe a okata msuba ko comme ça on. Ils ont dépendre na cas mais maman nanga aza maman nanga mwasi aza mwasi. Moi soko ko changer kasi maman o changer été. Donc eza na importance mo côté pour na pesa le ko maman nanga na le kanzela ya mwasi nanga na ko sela yango te. Mais ce que ça n'a pas tout, ce que ça ça dépend. Na bolingo na bango, peut-être mobile azo présenter moi ba faiblesse, moko boyo moi ça za ko lekela ya wana makamu surtout za gérer pas moi si. Mais mobile azaka mobile a chef ya famille, chef azalaka moko. Ezali nango obligatoire te kopesa mwasi na yo mbongo akomisa epai ya maman na yo. Baton mususu esengaka yo moko osala le nécessaire. Kasi ezalaka pe malamu mama bokilo azwaka mingi mbongo na maboko ya belle fille na ye po ba resserrer lisusu ba lien. Kasi maman soki papa apesi yo 20 000 francs opesa mama na ye komisa yango kolongola ta 2 000 francs te po obebisa crédibilité na yo. Papa akozala lisusu na confiance na yo te na oyo etali mbongo. Pe bokilo na yo soki a comprendre ke okwafaka mbongo oyo mwana na ye apesaka ye akosepela na yo te. Kinshasa, eleki partout.
Merci na bino bozaki témoin belé ya kolanda édition mokwalelo ekomina suka soki bosepeni édition mokwalelo sikato pesa merci na Hervé Zaka double pour moi zaki na sima caméra pe na Natasia ta na réalisation kasi bobosa na rendez-vous mon côté ya ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa et l'équipe. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino